Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi lelo eza dimanche attaque pays laïque bato ba se trouver na l'église tokomi même place oyo toye awa na zamba Telecom to se retrouver ke bamosusu baza na kati ya l'église neti bato ya bakimbangiste bamosusu mpe baza bachrétien e basambeli na bapokwa me eloko nini ememi biso na zamba Telecom namoni bato baza na bapolo toza na moment ya campagne te badepute nanu babandi campagne te me nalingi dabona lobela bino ke eza fondation Julie Kikangala nde ememi biso awa me toye kosala nini nga atake mopanzi sango namoni ntango tokomi awa na Diema Kesela na se rappele ndenge toyaka awa na mwana mboka Eliezer atake élu ya Lukunga to se retrouva awa na conseiller mokonzi ya mboka David Muke oyo lelo aza fier tanga komona nzela oyo po tango toyaka awa amela pema mituki etilaka na kote ya mama koko bato tu bayebi nzela oyo eza terrain ya vite eza awa bakataka nzela oyo eke tina popage bamonaka comme si ndeko Ezer aye kosala baaventure aye kosala bacomédie lelo makadame ekoti awa bamakambo ya boye balobelaka yango te me eza na bato balobaka non Eliezer azosala eloko te me nayebi ke nzela oyo toya awa baimage ezali ndenge zelo ezalaka si atake député akenda komema conseiller ya mokonzi ya mboka oyo abengami na kombo ya David Mukebe mais kobala mwasi ezalaka aussi bien soki mobali aza na makanisi ya malamu mwasi osengeli accompagner vision ya mobali na ye lelo mama Julie aloti bato ya zamba Telecom bato ya mama Kok lelo esengo ekoti na kati ya bamama surtout eloko etouche ngai mama moko na galette na ye ekoki ata meme 20 ti ma alali alamuki babengi ye te balaki ye te a se retrouver na quelque chose alobi na kosomba demisaki ya farine na nga na kosomba meme 2 litres ya huile mpona continuer koteka galette miso abi na kobakisa lobi bake misato ya mapa na boulangerie yangi na tuna représentant ya mama Julie atake mpe mosali na nzambe esali ye ndenge nini po eloko oyo tobandaka lokola baaventure toyaka na munga fula kote ya érosion bokomona mpe image toujours na papa na biso ye moko aose présenter papa kombo nani kombo nanga Pasteur Chris Lusuna Pasteur Chris oza toujours na équipe na yo tozalaka na yo na trésor zozolo oyo atika biso tozalaki kuna kote ya érosion ndenge bandako ekenda me boyaka na dimese kosala quelque chose lelo pourquoi ocible Zamba Telecom Zamba Telecom to cible yango puisque eza côté oyo ezalaki enclavé na kala mais lelo saye 40 asali ete nzela oyo ekota goudron courant ekoti nzokande bamama mpe baza wana bazosouffrir makasi ndakisa mama wana galette omoni mpenza ke aza na kapitale te bamosusu bazoshome nde na fondation na biso ya mama Julie Kikangala arezonaki ke toya kotala bamama oyo tobakisela bango mwa muke na oyo basalaka deja po babakisa ne fiske bakamapa mwa nguba kobakisa pour que mama zangata savon na mungwa ya kotia na biloko te secret na yo eza nini osibiaka bakote ebetaka tokenda kuna érosion emela ndako oye opesi bato sourire awa bandako ekenda na érosion moto azola na ngare mais yo memeli quelque chose ateka mapa awa asomba tasaki ya makala pe mama ngo aza ni député mama ngo aza ni ministre ayibi pe mbongo ya leta te ye moko tobengi pe appel vidéo parce que esengo eleki yo atake mosali na nzambe esali yo ndenge nini ya komona bageste ezosalama bato bazoyamba yango bamama ya boye nde tozoluka na bapapa mpe bambwatele pa puisque aza na motema ya kosunga bandakala azalaki kutu koteka na bilamba na ye po soutenir bato surtout baza na pasi akokaka komona bato na pasi te yango ntango azotinda biso tosiblaka kote ya bato bazosouffrir mwa mingi bato baza na pasi bato bakeleli bato bana nde wana omoni toye ndenge tokenda dimese lelo toye na Zamba Telecom omoni ke ntango azotinda biso boye tozokoma mpe na bato oyo esengelaki basungama ndenge bamama bazosepela batikali mpenza na sourire makasi na acte oyo liloba nini okoloba ya suka te parce que makambo ya kosala eza nano ebele
na présence na biso awa lokola nzambe asungi biso tosilisi tokomi kozonga na makambo tosali lelo nini okoki koloba bato baretenir na bato balandi biso na katikati. Bon, oyo tokoki koloba ezake mwa $1 na yo mwa 100 francs na yo ekoki kosunga mutu mususu oyo azokelela quelque part. Tomonaka ata na bandako mususu baninga balala nzala ba mususu bazobwaka biloko ya kolia na poubelle. Cela veut dire motema kosunga ezate. Tolingi biso nyonso tolata motema wana kosunga de telle sorte que mbongo wana okoki kobebisa okoki kobwaka ekoki kosunga mutu ekopesa mutu sourire quelque part. Nde objectif ya fondation na biso ezali kaka kosunga mama aza député te azali ministre te aza politique te mais azaka na motema kosunga bandeko mususu pe oyo bazali na motema lokola mama bakosangana pe na biso po ete tokoka kosunga bato ebele po difficulté toza nango ntango tozokita sur terrain nombre ya bato ezoleka moyen oyo toza nango soki mutu mususu pa ayoki akosunga biso kotia loboko na fondation oyo po tosunga pe bato ebele koleka lelo. Merci. Namoni batindeli mama Julie Mboti. Esali ondeni puta yodi ke musala azobizalaka te. Batandeli pe bilamba pona ko représenter mama Julie tango balakisi esengo wana. Esali ondeni. En tout cas, esalinga kitoko makasi acte mama basali elakisi nanu bolingo bazanango envers mama Julie. Parce que pese na mutu nyonso te atika ba activité na atika makambo na ya zo bana kotala bana ye mais aye kofanda po azela biso toya kotala bango. En tout cas epesinga esengo epesinga pe pasi na motema na ndenge na moi bamama mususu en tout cas bazangi ne elamba kolata. Mama galette wana. Oui, mama galette wana ye na quelques galettes au kontango ezalaki soki 15 donc na minute ya sepeli alobi na ki osomo sikoyo saka farine na bana kosati ko bagalete be wana kosunga ta bana ye batanga yango nda alobi kuti bana nga bakotanga. En tout cas zamba pambola mama Julie namoni balobi mama wana alobi aza na zemi oyo nazwi na oteka mapa soki na boti na kobandolia omoni keno il faut bozonga lisusu po ya kotika mbongo ya wale yango tolobi makoki eza moke bawe bamoni ke bakobakisa loboko na kati ya fondation tofongoli maboko tozela bango baya na loboko na bango babakisa pe na bato bafetaka bana na bango ba anniversaire na États-Unis bato baluwaka ba piscine baluwaka ba espace ba place ya kolona nde yango nde oyoyisa bango ke na kati émission numéro eza wana o amoni ke net net omoni mama na biso aza na zemi alobi ke non soki na boti na kofana na ndako na koteka suma pati nde okoloba ke na tindi moi $1000 nanga na tindi moi $50 nanga pe tokuya tokusala musala nini oyi koloba bato bazana ba millions bato bazana ba mbongo le mususu abombi yango na coffre fort mikolo ebela afongoli te afungola boye mbongo katani mbongo ekomi poussière nde bato wana na lingo tinda bango message otala penda caméra basunga fondation Julie Kikanga yango nazobe na bato bazana ba moyen l'amour du prochain eza bato bazokelela awa ebele soki makoki eza olie bana na bino bakie kofete basali makambo mosusu mekoto oyo bana bazozanga ne elamba kolata ta lipapa eza te. En tout cas nzambe asimba mitema na bino pour que à la prochaine temps tokoya toya mpe na enveloppe monene ekosala ke bato nyonso base retrouver neti mama na zemi ye moko alobi en tout cas akobotaka la te akosala nini soki mwa aboti mwana kolata nini kuna na poto biloko eza babilamba eza ata badeshe bili bamonaka eza badeshe wana awa eza très important soki bosali ka mwa balo eye ekosunga mpe bato bakosepela nyonso wana nzambe nde akozwa lokumu na makambo nyonso parce que les bonnes œuvres crient devant Dieu. Tant que vous avez beaucoup bon, en tout cas, merci beaucoup. Tous ces canabino, ma beaucoup pour les fondations fongoli ma beaucoup, ba partenaire boya, pour soutenir Moussaloyo pour qu'il ait des bossos. Merci. Merci Dieu m'a caissé là, j'ai pas tous à qui n'a dimese, à te se retrouver dans Zamba Telecom. Na lingina lo bakiano ba jeune ba sacrifier am na bango pour no musala parce que mon ambo qui les a etango télé magasin ma caissé à na caméra penge Fofana à l'époque ndenge bato bazwaka ba garde corps olali na ndako na oche climatiseur
mais eza na mutu moko azokengela porte na yo ntango onimbaka pongi ntango olataka bachenete na yo il faut yebaka d'abord chauffeur na yo il faut yebaka mutu oyo akompanyaka yo epenge Fofana à l'époque azalaki soki omoni mwana mboka Eliezer omoni ye ntango mwana mboka Eliezer akomi député bato bamoni ke tokomi ape kokufa tosololi makesela toujours na caméra epenge Fofana lelo akomi koloba na micro lobi tozalaki na politique lelo toye ko accompagner fondation Mama Julie nde na sengi na bato bayebi biso tozalaki na mandefu te tozalaki na basuki ya pembe te mais lelo tokomi na mandefu toyaka awa seri ezalaka zelo eza na bato baza na Canada baza na France baza na Belgique boperda bamapango na nzela ya mama koko oyo lelo à travers ya mwana mboka Eliezer tobunda awa bakanga papa Bertin Mbalombala banotable ya koto oyo bandimaka te meloki elekeli ngaka metango batie makadam baye même na tokola bapesa biso merci te mais ko décourager biso te pe na kopesa Mama Julie longonya ya koya à travers ya makadam bato bilambe ekenda bato bavalise na bango ekenda mais ozongiseli bango esengo ya liboso eza nini tozalaki na Dieu Makesela bafongoli baenveloppe basatandaki na oyo bakuti na kati te toyoki bakri ndenge bozomona wana mais mama yango aza député te aza famille ya Kasavubu te aza famille ya Lumumba te mais azosala makambo ya boye bongo yo moto oza président assemblée oyo l'état congolais afutaka yo moto oza conseiller chef de l'état nini bozosala mpona kosala publicité ya lokumu to ya poste oyo oza koasime Mama Julie longonya nde nasengi toujours merci na équipe ya tokomi wapi malgré tout opérda mwana mboka zolozolo na nzoto mais na kati ya musala toza assemblée parce que nde Makesela telemi boye je pense que azota la charge o azanango équipe atokomi wapi nde bozomona ba image bilenge o baboya bangi baboya masanga mais tosali po na république lelo makadam ekoti awa tobanda koya awa moto apesa biso mai azate moto atia biso kabira azate musala tosali ekolobaka un jour ata bana na biso bako bénéficier un jour merci ba numéro eza wana benga fondation lobi bazalaki na Dimez nde bozotana na image lelo ba se retrouver awa na Zamba Telecom est-ce que tokosi Dieu Makesela image yango mokelo azana biso awate ayebi ke na Telecom ba mama na ye bazalaka yango nda lobaki ke atinda coordonnateur oyo azali kokamba misala ya fondation na ye aya pe komona ba mama ya Telecom mokolo ya lelo yango wana poto umelisa maloba na monoko na biso te tolingi topesa ye nzela akoka na koyebisa biso maye batamboli na yango na kombo ya fondation FJK. Mama Julie Kikangala ndenge bayebisi bino yende fondatrice ya fondation Julie Kikangala oto bengi na mukuse FJK ye oyo tolati ngana za coordonnateur ya fondation na wetali Kishasa na yenga mokote nazalina représentante ya Mama Julie, Madame Coco. Ye mutazo représenter ye awa. Tozali pena caissière na biso. Mbote ba mama ndenge bayebisi biso Mama Julie azalaka awa te
mais misala na ye eza awa tosi tobanda misala banda kala nde alobaki ke lelo toya komonana na bamama ya Telecom. Musala ya FJK Fondation Julie Kikangala totekaka te musala na biso kaka koya kosunga na mwa muke tozala na yango ndenge nano azwi makoki ebele te alobi tokutana na bamama muke wana azala na yango nde atindi ke tokwa kopesa bino ata okosomba kopo ya nguba okalingi okozanga savon te. Mwa muke toye na yango okoki mpe kozwa kata mapa olia kofanda kaka na ndako kolalaka pongi okozwa ata mapa oteki ozwi mwa quelque chose yango toye na lisungi na bino na mabondeli na bino tango nzamba kopesa ye ya ebele tokoya pe na ebele bondi malano boyamba kaka ya muke oyo tomonani na yango etikala bino. Oyo ya Telecom batindela biso liste na bango nde bango tokobanda na bango selon liste ya bamama oyo tozala nango mbala nsima ata ozwi lelo te mbala nsima okokota na liste tokoya kaka. Amen. Nakanisi toyokani malamu. Wana lisungi euti epa mama Julie oyo kopermettre yo otia ata mwa nguba ata mwa masaka makala ata nini yango wana nzamba pamola bino yaka ozwa mama oyo uke pa mama Maï Mama Ngalula Chanda. Ngalula Chanda. Baingika Bea. Mama Kiangebeni Brigitte. Mama Ebula Iza. Atatala kabango eh. Mama Fatou. Mama Eve Jasulu. Mama Eve Mama Odette Tondo. Odette Tondo. Mama Fataki Marie. Kalima Tanya. Fallon Sivi. Nous ici là, patience. Béo Brigitte. Maman Béo Brigitte à dans l'église. Maman Boui Biningwa. Chitenge Chichi. Ok. Ngandu Luboya. Mbelu Kazadi. Oui, je suis la chérie.
Anto. C'est belé. Et Coco Odimba. Tumbalandu. Ariette. Tumbalandu. Ngoya Chiswaka. Kodombili. Kondombili. Seya Céline. Oui. Mujingambala Ange. Kasongo Sila. Mabanga Esther. Lili Kiaku. Saka Marie. Mama Saka Marie. Mataka Bola. Mama Edia Marie. Timba Mamengi. Mama Vero. Mama Kola Ngoi. Kola Ngoi. Olga. Yes, papa. Boninga bali sepela, boninga bisu. Abana bisu zamba ponyo. Est-ce que Zana Moko a Zana Liloba? On moni l'enveloppe aujourd'hui. Maman Julie, Nzamba Pambola ye, Abakisa ye, na misala na ye, na libota na ye. Maman Petit Biso fond ya côté de la Anna Telecom. Mon côté on dit Maman Julie a Petit Biso. Maman Julie a kende liboso azonga sima. Papa Berde kende liboso azonga sima. Papa Chris a kende liboso azonga
kozonga nsima nzambe apambola bango banana mabota na bango na papa Lézer nzambe apambola bango topesi kaka merci pakolo asunga bango na misala ekende liboso ebu mama Juliette asangisi biso tosepeli koyamba ye na kati ya Telecom awa azala lokola molobeli na biso tolobela majili nzambe asunga ye pe azala nzambe apambola ye azala pe député biso tokozala nsima na ye lelo esangisi biso oyo premièrement towana esengo na dimanche ya lelo esengo makasi mutu asangisi biso bo eza mama Julie fondation Julie mutu asangisi biso towana esengo makasi mpona mama vraiment bon, c'est ma toute première fois. Non, mon équipe Moutou, Aza député, Aza femme politicienne, Ayemba Kepete, Babo, Ayedora, Batumsu, Baboa Kaka, Atala Arti Oyoyo, Koleka Batu, Oyo, Basala, le gouvernement, Batravailla, Bas 5 ans, Bas 10 ans, Basala, Tale Loko Asali. Et Loko Asali, donc, ils ont les Kelanga. Et la première fois, Mona, maman, Oyo, Aza na souci, il y a peuple, Koleka, pour tout bateau, Basala déjà. En tout cas, ça m'a fait du bien, quoi. Et là, comme ça, on a Azapé Awate na Congo. Mais na mukiene o azo zwawana à la kisi volonté andimi ko soutenir biso neti ngande na haba ndo tekate de ndi na zabo lobby na banda commerce na enveloppe ngo yo monyango eza masekite ya pe vimba ya pe ya po epeze dans lobby na banda cop na grâce à mama Julie nzambe apambola e place azali nzamba bakisela ba mikolebele aumela bon conseil non pe ça eza enviété azaka lolengi azali wana achanze pété lelo tomona lobi eza nzambe nda yebi nini oyo osela biso tokoloba boye tolobi toza batu mais nzambe oyo alikolo aza juste apambolaka nzambe yebi nini oyo osala mpona ye. En tout cas merci beaucoup mama tambolaka ndenge otambolaka kochanze te kosangisa nzambe na ona nzambe mosusu te. Merci beaucoup. Jimpe shukudi mama Julienne toi sakidila bwabwi pibonde mutu enzela kacha mdejibo byani nimuntu kumujito wa jachinsansi chitumo chikona mamu tuwenza mado abwena bunji mamu euto mamu yo kena politicien kena député kena nimukajiwanga nyito mutu chanan amemtaba twamle bwane katumuchitunye muto ojuchitunga chikwabo kadibwa mujupa ta volonté boye kutenze kwa enveloppe chito tumona tose jibwa mwabuji mumu sharp makwa bwa pinga ne luka mpachi nunu pwane musamu kwa abu atutune kaji papi chishepo hapo meme mama ari ndile kukananga twasa kijeli na moni nzambe apambola ye tozala nsima na ye tokosoutenir ye a défendre biso kuna Julie nzambe apambola yo abakisa ebele okende liboso po biso pe tozwa moya kovivre ndenge opesi biso tobakisa na commerce nzambe apambola
Merci et Penge Fofana à partir de Dimez. Merci à mon amboka David Moukeba. Oyo comme combattant de Kulezer à Bengi et Péaye. Lelo aza fier ya kotala makadame et kotiao. Bato nyonso ba accompagner mon amboka Eliezer ao. Lelo baza fier ya makadame et koti. C'est à ta mon amboka abetaka mbonda bakolo pe basenini babini. Botala makadame na Zamba Telecom. Merci.